poli elumbi solo. Et bibi bankusu théâtre. Bon, qu'il exhibait n'engo to comme otala to comme une attente de la fin bato banda ko bomba mabaseni ba comme ko bima bango moko. Do ba beti bango fimbu ya nzambe. Nzamba bizela na zo la exebino bu soto bo sala. Ba bimi na poisa. Déjà peut proposer déjà. Nani a proposé ngala mwasi. Ngala mwasi. O banana nde ni pot munoko nanga eza mobali na kelia mbanga ya muninga na mwasi na ke kolembo lo pona ni. Pona ono zwa nini na kolembo la. Oh, omoni bazala ndeni soki oza mobile mo pe koto musuba olingo okomi mwasi. Oh. Nazala na bangoti. Na ba 43 nazala bango. Même atanga na okondane mwana mwasi wana. Parce que non mon azalo kwa moi boy a émission dans le monde de théâtre. Koto lele komi Cardozo. Koto kune komi Arline. Finalement ya Cardozo to na ba preuve te ma chérie. Ndeto bisi ba preuve ya mchopi. To zela ya Cardozo poto ndima yo za penda championne. Donc oza joueuse to ndima yo mama. Et puis na âge na yo mwana mukie boye. Osala ke ndiko chaka ba mama mikolo misapi. Eza sens. Donc bandango kala oza maître oza jogo. Obandango kala. Na monde na bino na olobango na monde na bino balele. Mutu moko ozo. Te po monde aro aya pecho so na lingi o matsanga na minyami. Doza muta secret. Te po monde na bino ya bapede na banini. Babomba. Non ki kuno nga za SB babite. Oza SB te oza ni SB ni famille bota. On a za nga muta SB bona. Oza ki muta SB. Ok, n'est pas mon chopi ndengeni. Ça va simane un jour obima kaka. Parce que le quoi azo banga na eta zo lo bane vérité, un jour mutonga obima. Likamde ya basa mabala. Biso kutola so ndeke boye. Moi lele moi encore lingo reverser na m'en fou. Mais non. Pardon. Nani a ebisi yo? Nga na bala. Ko divorce ya théâtre Yves. Sa femme libre. Je suis libre. Mais naza divorce à nini? Procédure à nini? Papa signé pour signer. Papa o wapi? Zana mobali te na bala te bana na botama. Banda musalo ya te. To mama mbosa lelo nga asina sala ngo. Ba champagne bazo melango lelo nga asina melango. Puis na linga ngo pete. Do ba lo lendo bazo sala lelo na sala ngo na sala ki bo mwasi mabutu. Ya kisi te ya concurrence te. Que na zwi mbongo boye na sombi voiture na zwi mbongo boye na sombi ba bijou ya minene ya mikiete ya bijou penjo zara bijou ya lelo te koma manzanda na salela ngo matala na te donc iko tango déjà date pesa maki na ndai ko zelango parce que na yebi sila ndenga zala na yebe ka ya mabe ozala te donc natali yango pe mokile tali mokile zaki d'accord na salamate bandat maboke ezala maboke na lukambo bongo esalamate ke mwana mwasi asali spectacle pas tondisi donc non lo banaza porte parole te kindoki ezanga na théâtre ngana yebaka ko na yebi te so bapaster nini bakoya obondela mpona bata théâtre po kindoki esila parce que kindoki oyo eleki niveau donc eza na mikila na maseke parce que muninga osala eloko ya bien alors faut ça fait quoi so okumisi muntu esa eloko te obibi en tout cas asila bravo alingaka koloba mambo wana te parce que ntango oloba bato akuna bafingaka parce que onga na loba ya mabe nayebaka te donc alors nalemba kofinga tema mabe te mutu nyonso alingi aleka moninga mutu nyonso alingi azalaka likolo yango ozomona mabe ezokota yango oza na ka moko te nga na bijou la reine ntango nayaki oyambanga te nalobaka nasenga ndeko na asila pardon nalingi mutu nyonso tozala ne bien parce que baba na blesse asila etu eleka nango déjà parce que nasengi pardon bien te nazalaki orgueilleuse nalati linete natie makolo boye yango nafukamaki Alimbi ça sincèrement. Sincèrement babi na choka ntango nga moko conscience na yango esali lelo ndeko akufi lobi ndeko akufi tokenda bapolémike oti wapi malma banga poma mutu te mpe na kolala mpe boye nakufi sila oya matanga nanga te
c'est mieux nazala na bango nyonso tout bien bijou na nga nakufi bandeko ne baza nini baye kolela ye pardon na nga ezalaki bongo ezalaki te mpo na bafile eza problème te nazala na problème epai nazala te bato nde bakomisaka yango problème eloko ezoboma biso yango to nga nasengi pardon moto asenga pardon eke Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Bonjour très chers amis internautes, plaisir d'avoir l'émission, la seule émission qui vous la qualité, avec Yves Anne, que vous avez là, que vous avez passé, continuez toujours de faire super promo, dès que ça, 40 ans, voilà, nous sommes déjà votre sur la reste, donc vous allez avoir la même ville, l'artiste de mon pays, que vous avez vraiment la fête de mon affaire, c'est l'hiver dans l'année, et merci à Pedro Mazran de la caméra, merci à Joël, l'artiste, la star, basé à Ipito, pour assister sur le lot. Merci à tout le monde du niveau de le Canada, mon ami, et la bonne qualité que c'était mon futur, avec la depuis la France, et sans oublier encore, Yanga 4 immobilier, j'ai capitaine depuis le Canada, mon team, il y a vraiment tout le capitaine immobilier, Jean-Robert Kala, le savant, il a été ici la force capture, merci. Na maman et ministre dans mon team, tout ce que la ministre de Manikélimba et Billy Boumba Fondation, tous là, Bavé, on est toujours ensemble et la possibilité de mon ami, le pasteur John Lupula, la équipe de Bénin, n'a pas de cas d'idée. En tout cas, merci. Chaque année, je vais faire un dans le Lélo, Lélo, aussi, puis pour encore, à vous annoncer l'Enzambé et puis à vous voir, que vous allez vous montrer là, vous allez l'Enzambé, à tout cas, Nzambé, abattre là, après ça, nzela mpe makasi na nzela ya makasi plutôt otambola malamu na nzela na nzambe na kati elanga ya tata voilà donc ndenge nasengi bino kaka toza na bijou la reine tozali awa pastar boni sante na yo boni misala na yo. Oui, santé eza bien, groupe Le Temps de la Grâce eza bien, 19 ans. Hein? 19 ans déjà. Na makasi ya président Kauma, Japon, Fallon, Lumière, Chéra, Carmen, la belle Bananga et puis voilà. Voilà. À part président Kauma ndenge otangi awa na bana oyo obimi mpe lelo na université ya to baza mo célèbre okotanga mibale misatu mpe bazali. Mais président Kauma, Chiko Kauma, japonais, bazali. Et bah oyo baza libanda baza suna yo na groupe mais libanda
moi célébrité ezali misato oyo te baza na bango moya otanga bakombo eza te baza na bango bayebi bo oyo naa na bango nde na okonte na kati ya l'étang de la grâce. Alors déjà ya motuya oyo groupe la grâce. L'étang de la grâce. L'étang de la grâce. L'étang de la grâce, voilà. Alors, il y a motuya nini penza en fait depuis 19 ans oza nango mpona koloba ke nazali une femme lelo groupe théâtral nanga eza na makambo ndenge nini bandeko mosusu bana nango lelo par rapport aussi ya bafilme youtube okomona mpenza lelo siège ekomi yango plus youtube voilà. Bon, groupe l'étang de la grâce eleka déjà na youtube la reine bijou Chanel et puis tosala baya bafilma bien nde bato nyonso tu basalaka biso eza l'étang de la grâce eza ngolu tozala presse te kisi te donc tokeka bongo mpe mokili mpe eyebi mpe ya groupe l'étang de la grâce. Mais namona mosusu koza na bitiki ya kozwa vraiment mwa bandeko baza libanda ya bato mosusu te ezala kaka mwa bana na wamo ebele pourquoi koluka mpe ba grande tête bazala mpe pembeni wana mpona kosula likambo yango salaka groupe l'étang de la grâce bande ebanda na zéro nabengaka kaka bandeko na nga oyo baza bacollègue na nga bavie na nga bayaya na nga ya basi bayaka kaka mpo nde ezalaka kaka parce que surtout ke eloko ekota na youtube tobenga ngo nzonzi nde ekoma bato nyonso tu kala mpe ezalaka nango mo tosangana na biso kaka na bana tobengi kaka 2 personnes c'est tout mais tour oyo faut chata moi 10 personnes moi 5 personnes donc voilà. na lingi nasona bandeko baotala biso bakino kinoise par rapport ya art belle fraternité bomoko donc fraternité mohamba bomoko organise un barbecue le 30 juin 2026 de 13h jusqu'à 18h. Il y a juste une présentation, il y a fait social sur voilà, donc ils ont la carte africaine, je dois monter ça, on a mis dans le Kenango. Ils ont juste une présentation du siège social, ils ont mis la carte africaine, la première porte. Après salle Bikapi, au moment où on a une salle des Awana, au moment où le président Arti Lukangoy. Kata fumbwa. Faut sukisa penza kata fumbwa yoko kata bango ba député ba. Le président Arti Lukangoy. Donc président za moko na moamba. Oh nyonso ba obima bimana. Donc ba okata bango kaka. Wa bimi onga président ya moamba to kati yo. O leader na bango azali. Le président Ardi Lukangoy. Ah, Ngoy. Le président Ardi Lukangoy. Le président Ardi Lukangoy, en tout cas, merci. Na ba initiative qui est au ça pour la peuple congolais, surtout na ba kino et ça vraiment juste pour distribuer ma poubelle 5 communes dans 5 communes on se trouve dans Moamba donc dans la commune Ngaba limité Matete Lemba Senso alors to bien si ba ndikona nyonso tout le 30 juin donc on a 30 merci kozala et puis ya munene ezali et puis ba maman ba papa botinda vraiment ba bino baya na ba formation oyo eza gratuite ya ofele ezali bongo na esthétique tozali na informatique, tozali na auto-école, mécanique et toute formation oyo vraiment toyebi tozala na mboka na biso ezali nango ya ofele donc fraternité mohamba bomoko apa le président Arti Lukangoy asali vraiment et puis opération Kuluna donc zéro Kuluna donc azosala yango alingi mpenza moamba bakuluna bazala te yango abi bana nyonso tu boya koyekola mosala mpo lobi na bino ezala meilleur yango tolobaka nde compassion oyo tosengaka mpenza na bahaute autorité ya moko bazala yango tomoni président na biso Ardi Lukangoy en tout cas merci beaucoup le président en tout cas immaculé qui est aux alliés ça a été le premier moment dans le ciel que nous avons vu sur le voilà
Merci, je crois bien que ça passe déjà. Bijou la reine, je vais parmi bateau, bah, vous allez toujours là, le temps de soin, na barbecue, mais avec fraternité, moi, en moment. Est-ce que vous allez là, Oui, nazala na bino mpo bino boya bapandisa yango te mpo so bino boza te moye epesa yango epanzana eza te. Donc nga Bijou la reine na groupe nanga mobimba bapapa ntiakala bayebaka ata vimbo baange maisha bapapa ale mabana bato tu bakozala epuis bacomédie ebele parce que président aza mpona motu nyonso talaka aza président ya moamba mobimba vedi ayebani na baartiste comédien na baartiste ya musique et puis ba musicien biso ya moamba to ya partout bakozala wana mpona kobetela biso mwa nzembo. Oui, obligé, il faut ezala. Merci de m'avoir présent. Nini bureau bareprésente mpe bureau ya sika mpe wana donc makambo bien ozala basurprise eza ebele mais bato baya kaka wana partir ya 13h ezala mpe kitoko donc nafiki na lemba na première porte donc bokoti wana bolata kitoko parce que ezala kitoko otie mwa parfum na yo mwa mwasi olati otie mwa make-up na yo mwa mobali olati bien parce que ezala kitoko mpo baofilme olia na yo ozomela ya boire ya manger ya ofele nyonso. Voilà, alors, tout ça, moi, titre comparatif, moment, monsieur, par rapport à spectacle, ou peut-être, dans ça, dans l'univers, dans la ville, le théâtre, la une première spectacle l'année, il y a qui en France, mais qui sont dans le temps avec la langue, est-ce que tout le monde va reine, à ta qui les connaît, sur le spectacle l'année. Mami otuna ngai Ivipani il faut iko ntango déjà date epesamaki na nde kozela ngo parce que nayebi sila ndenge azala nayebaki kaka ya mabe ozala te donc natali yango mpe mokili etali mokili ezalaki d'accord. Oui natalaki yango premier spectacle deuxième mpe waouh surtout que badie na biso devos bazalaki badie Gabi Kiwaka et puis Gabriel Bolebo Bamati Christian Shoga Christian Petit en tout cas ezalaki vraiment kitoko namonaki penza bato penza bastar na biso badiaspora bamataki basepelaki na ndeko na bango parce que non esalama te bandate maboke ezala maboke na likambo bongo esalama te ke mwana mwasi asali spectacle pa tondisi donc naoloba naza porte parole te nazoloba ndenge parce que ekomaki akomi koloba non naobanga te parce que so moninga asala eloko ape fo kofélicite neti président na biso Hardy Luka aosala mamba kitoko alors fo tofélicite ye bato bongo nde président de la république azoluka parce que bazocontribue na vision développe ya mboka ozomona. Asali bufonderie vraiment eloko malongo eza te bobina na bobina voilà esalaki ndenge litango baboyi na bacomédie na bacomédie te kasi nga nayebi soki ndoki ezanga na théâtre kindoki ezala na théâtre nga nayebaka ako nayebi te so bapaster nini bakoya obondela mpona bata théâtre mpo kindoki esila parce que kindoki oyo eleki niveau donc eza na mikila na maseke parce que moninga osala eloko ya bien alors ça fait quoi so okumisi muntu esala eloko te obibi en tout cas asila bravo oyepate bato oyo bazondima te nayebi te so na okobenga bango banani parce que boni spectacle biso kala to tozala mpa mangwau na nouvelle oyenge mangwau azala na orchestre nayeba biso tozala badanseuse avant spectacle tobini bagabriel bakata bazena tobandeki mambo oyo ezosama lelo ezala ya kala spectacle ezali na kobina bopona bavie na biso badanga te bapapa na biso bangadie dangadiosi mais oui makambo oyo ezosama lelo esalama deja siko biso toye nango na ndenge yaki ya android esalama nango deja donc oyo atalaki to atalaki te mais ngai nayebi ke tout le monde atalaki so batalaki boye te quand même batalaki na fenêtre
batala vraiment na fenêtre. Voilà. Mais na kati ba déjà babeleli kuna ba voisin butcha date. Tant on ngi lu wana ba voisin butcha date. O visa ki mbala moko banani nde ba voisin balobeli nani yaiki te soki ko boye ba voisin Ngono oyeba nini. butcha date. No oyebela ndeni mokili ezalaka tour à tour. Nayebi ke spectacle moko ezalaka mpe na showbiz babelaka mpe bavoisin. Sikoyo mpe nayebana te bavoisin ngo nani parce que nga na kati te. Biso nyonso tosalaka maboke. Mais tout le monde peut belle date dans le mai 2027. On a déjà belle date à oser et après ça peut faire des fans théâtre. Nous avons un spectacle dans l'âme. Félicitations à vous. Hein? Bongo siko tosala ndeni so atie date eza bien na 2027 mais nayebi ke koto kuna na bamikili kuna élection ezala na 2027 mais so mboka élection eza biso nyonso tozozelaka mosala oyo osalama te babiro ekofungama te donc problème nde yango wana nazolakela bato te eboyolanda information te Yves nazolakela bato te mais nanga nayebi ke na 2027 élection ekozala na poto surtout na Paris na France mais biso tokenda bapoto te mais tokóma déjà parce que tozalaka déjà na bato ya poto toyebi bamboka tu ya poto donc nga so nakomi leki na poto boye na aéroport ya poto batiki nga na oyeba mpenza boye nake mpenza mpa Gladys Mbala Lafayette ye moko comprendre te mbala liboso oya na poto ye ndenge nini poto na okomaka na Château Rouge balakisi nga tala exo yango wana mais on a quand même un bon souvenir là de est-ce que yo tunanga mamba Belleville yo tozo tunanga mamba nga nga nalingaka koloba mambo wana te parce que ntango oloba bato akuna bafingaka parce que oyo nga naloba ya mabe nayebaka te donc alors nalemba kofinga nalemba kofinga opportunité aussi ka passeport yo vous apprendre ya aussi ka passeport pour participer na spectacle de 2027 la reine oyo nzambe nga nayebi so élection ekozala na France na opesa passeport ndeni élection ekozala na opesa passeport te voilà Jérémy Chaban est déjà le 26 juillet avec un spectacle na Paris. Kasi na 2026 po eza te ye mpe so atiaki na 2027 yango kosibir parce que ye na juillet awa ezala mpe bien biso moyen toya poto eza te totala kaka mais sila mpe eza le 26 on dirait nayoki awa na soki na salle moko boye bilo mwa bon un mot na mais Jérémy Chaban aza aigle ya génération na ye azosala mambo kitoko nayebi ke koleka bien mpe abetaki mpe na showbiz non abetaki esi donc bato kutu basomba babiye bamisu mpe bakota te bato batonda libanda nayebi ke akotondisa na ye kaka na assure eleka bien fale ka nga nazala sikoso nazalaki nde sikoyo yango asala ndeti nini nazalaki invité mais nazalaki contre temps ozalaka te ezala lisu te parce que mwambe ekoti zelo mwambe ekota deya zelo banda kala obongisa ngo ndeni obikala lokola ekoti zelo naki elambela bana mais obelisa bana ti
mabe kota au moins ma théâtre ezalaka mabe kala ya mabe mais ya lelo oyo toyeba kutu te tokomi kobanga moto abengisi oyo na feti oyo eza motambu te matanga eza ozobanga nakende te otala mpe moto akufi mais ntango okende ekomi problème okie feti problème donc yango omoni bato bakomana bango vraiment koevite makambo ebele tika tomivandela kaka tomikolela na biso kaka na kwya na biso motema mabe te mutu nyonso alingi aleka moninga mutu nyonso alingi azalaka ya likolo yango ozomona mabe ezokota yango. Mais apparemment c'est comme si bino moko nde baartiste nde bozosalaka makambo ekoma boye parce que tomomona artiste azosoutenir moninga ne artiste mais na ndenge mabe ya koboya moninga ya koaccepte oyo ndeko azosala te ya malamu yango ezopermettre ke kokabwana ekota na yebi te bizu barene si bayeba ntanga bato baotanga yo mpe na kati parmi bato basali ke mwa kokabwani ja lelo ezala mopanzi kasi yango nayebisi yo te théâtre ebeba depuis kala siko ekobongaka nango lisusu te mpo basala nzambe basala tu esimba te siko nayebi te peut-être yo soko ye obongisa ovandisa biso nyonso eozala malamu parce que na paa masumu ye mokonzi ya biso mpe bakotisaka eka na babuzo bango siko soka alobele oyo koto kuna bafingi donc monde ya théâtre ezaka boye so moto akoteli Yves koto Pierrot ayini donc tokomaka akebakeba na bato baza banetre baoyeba te tosala ndeni voilà naza na ka moko te nga na Bijou la Reine ntango nayaki na oyambanga te nalobaka nasenga ndeko na asila pardon nalingi mutu nyonso tozala ne bien parce que baba na blesse asila etu eleka nango déjà c'est déjà passé nalinga ozongisa likambo yango te nafukama na émission na oyo kasi nafuka parce que yo moko ozotunanga oyo babi osengi pardon bien te osengi pardon bien te nga bisikoyo question na yo ti yango alobi Yves lokola nasengi pardon bien te naleka nabima na prince nafukama to namata likolo ya nzete kasi yango wana ti parce que nasengi pardon bien te nazalaki orgueilleuse nalati linete natie makolo boye yango nafukamaki alimbi so sincèrement sincèrement oui non oyebi bokomprenaka te parce que mutu babi na shoka ntango nga moko conscience na yango esali lelo ndeko akufi lobi ndeko akufi tokende na bapolémike oti wapi malobaka na problème mutu te mpe nakolala mpe boye nakufi sila oya matanga nanga te semie nazala na bango nyonso tout bien Bijou na nga nakufi bandeko ne baza nini baye kolela ye pardon nanga ezalaki bongo ezalaki te mpona bafilme soki place ezali mpona natuna nanga eza problème te nazala na problème epai nazala te bato nde bakomisaka yango problème sikoyo omoni congolais azalaka na problème ya koyoka omoni yo ozala na ndenge ne okoraisonne ndenge mpe ya koyoka eloko ezoboma biso yango ntonga nasengi pardon moto asenga pardon eke donc nalinga oraisonne suma bango te mpo nafukama mpa na yo parce que yo komei kotuka nga ke mpa na ye na émission na ye cher bafane ndenge naloba cher collègue mpa na ye songisongi ya mobali oyo ofukama obabi osenga pardon na linete otia makolo boyenga bon nafukama kasi yo mpe nasenga pardon ndeni parce que bato balobi nasengi nalati linete basengaka pardon bongo te otie makolo boye voilà. Alors il devait nous dans mon talent nous on a pédé la première délai par les indiennes en soi on mieux le banni parce qu'à l'époque nous on banni musala théâtre vous avez pas la métier par santé de ce total et tout la bande vraiment on a que Bijou la Reine toujours na beauté na ye mais makambo ezala penalty kokoli na musala oyo lelo na bandeko na mosusu mpe ya baage na bino na baya na bino mosusu lelo baza balesbienne na baleki na bino baye mpe lelo balesbienne bozoloba nini ntango ozomona monde yango mpena na désarroi zizanie bon monde yango déjà ezala nango
mambo ma ba pédé ya ba lesbienne ezalanga na na kala. Mais oui, nga na bikala ki lesbienne on ba Karine te oza Karine nga et tout. Bon, ki lesbienne yango to komo otala biso le roi toza na ba scénariste pembeni toyebi ke totala pe ba film non mingi totala ba film ke non muto yo aza na besoin mbongo azo souffrir akepa nganga yebisi ye po zwa mbongo gagner fo bima na ndeko no mobali ya ba condition nganga pesaka ndenge mo pe na mwasi akepa nganga yebisi ye ke no fo obima na ndeko no mwasi o toyebi ba condition ya pesaka mais nayebi te so pe ya bango ya lelo bazosala yango bongo toyebi te ndako bavandaka toyebaka te tokutanaka na batournage matanga bafeti ozomona ah mais oui ntango okei obi naza na posa apesa condition soit boma mwana na yo soit boma mwasi na yo soit boma mobali na yo to boma ndeko na yo basengaka oyo ya motu yo okosala te omona te babosi mosusu omona mpe aparke jupe na ye akelukaka moto ya liboma makambo ezali ti mamba mokili oyo tokamwa esu te parce que ezalaka nango papa wemba yemba soki showbase totiaka yango ka te toyebaka te mais lelo mpenza bato parce que ntango ezalaka bato banda kobombama mais lelo bato bakomi na yango kobimisaka yango na poasa. Mais est-ce que ezalaki lokola ya lelo to ya lelo komi ya sanité ya lelo kasi ekomi ya mabe parce que tokomi na temps de la fin bato bandaki kobombama basani bakomi kobima bango moko donc babeti bango fimbu ya nzambe nzambe abizela nazolakisa bino busoto bosalaka babimi na poasa. Mais oui déjà pe baproposao déjà nani apropose nga na mwasi ti nga na mwasi obana no ndeni mpo munoko na nga eza ya mobali nakelia mbanga ya moninga na nga mwasi nake kolembola mpona nini mpona ozwa nini na kolembola wana omoni bazala ndeni soki oza mobali mo mpe koto mosusu baolingo okomi mwasi nazala na bango ti nazala na bapd nazala na ba 43 nazala na bango nazala na bango mais oui kasi yango ndenga mpe naotuna yango nabetelo lisolo kala ezalaka okeluka mbongo nganga mpe so condition lelo nayebi te peut-être oza mpe kaka bacondition banganga mo mpe kisepoli nango yango erevese to eza kaka kanda nzambe nde azolakisa lelo tozomona ekomi na intelligence artificielle oyo lelo bato bamosalela bisi na batelefone na bango tomona ke iya yango wana basali te mpona kosali kaka réputation ya ndeko na biso motsoko tomoni lelo bapublie mpe na makambo oyo est ce que kotala motsoko ya kozala pene na kati ya makambo oyo lelo yo bozulaka ovanda na ye ozala mpe na ye kovanda c'est trop dit tovanda te yayebi ke collègue tobanda mpa major baoyo azala na groupe ya mama linga nde mama linga anda oya na bana nde biso mpe tobanda oya na bana biso mpa major nde tobanda okutana keno bapire na biso ezalaka badiana makila baange maisha bayebaka bamati bondowe ozomona mo bobeti tour bomeli bagabriel bazena ozomona bango siko bazalaka toza soka la génération moko na baage mais biso siko na théâtre toleki bango sikoyo na bambula kwa na carrière. Mais est-ce que c'est vrai na oyo biso te bakoseli ye te bapreuve eza ebele moni babilo mosusu ezalaka balobi likambo boye te eza lokuta mais ye moko en personne et puis mwana wana la rose azoloba nyonso ozomona donc nga to nayokaki yango na ndimaki te mais ntango nayo omona bavideo et puis mwana na donc azoloba mpe azobanga te aza sur na ye ke boye ipare kutu basololaka na mobali mpe ya ndeko na biso presque au niveau ozomona
Mais ça passe penza même atanga na condamné moi la moi si wana parce que non mon azalo moi boy a une mission dans le monde de théâtre. Koto lele komi Cardozo, koto kune komi Arline, finalement ya Cardozo to na ba preuve te ma chérie. Ndeto bisi ba preuve ya mchopi. To zela ya Cardozo poto ndima yo za penza championne. Loko oza joueuse to ndima yo mama. Et puis na âge na yo mwana mukie boye. Osala ke ndiko chaka ba mama mikolo misapi. Eza sens. Donc bandango kala oza maître oza jogo. Obandango kala. Koyo kosa te na yebe loko te nga na yeki ka koluka musala na zwa succès. Succès mo baluka bon te. Et puis na monde na bino na olobango na monde na bino balele. Mutu moko ozo te po monde aro aya pecho so na lingi o matsanga na minyem. Doza muta secret te po monde na bino ya bapede na banini. Babomba. Yo lo ngo créer base mo na monde te. Yo ngalo baka. So to zalaka ini. Toza bolingo mutu moko boya ye na ndoki batindia yo penza ko pensa moto batali pecho yo aye na mission totake mambo ebanduza te ozomona noki kuno nga za SB babite oza SB te oza ni SB ni famille bota yaka na ndenge na yo on a zana nga muta SB bona bona zaki muta SB ok n'est pas mon chopping ndenge pour le bien que na banda théâtre pas Cardozo ne Cardozo ebisinga na groupe te na tindo pas mon chopping et puis liko na ngo bimisi susu Cardozo sombelenga iPhone boyena boye c'est compliqué hein c'est vraiment compliqué. Oh, comment la belle boyaza muta mondo te. À cause à peine chor. Donc, nous comprendre moi na muki azana makambo na ebite do mambazo bimisa. Oyo kasoni te na ebite papa Bosenge, Christian Bosenge, yenda za Bosembe, yenda za mamba ya Sansir. Ata elepso na likambo abenga na omwana oyo ba langage. Toza na bana misuku to ekipana mo mambo ba téléphone ote ya ba Android ote. Comment mon truc vous audio vous ndeko na yo chango ko exposer on a réseaux sociaux pour que bébé ça la réputation kasi yango ala lobi te kasi ya lobi mutu mo aza nsima na ye ozolanda te abi mutu mo aza nsima na nga baloba ni mwana soso azovimba seke mutu aza nsima ne un jour obima kaka parce que le quoi azobanga na ye te azoloba ne vérité un jour mutu anga obima na ye epoli elumbi solo ebibi bankusu théâtre likambo ya basi ya mabala biso kutola biso bandeke boye mwa lele mwa okolingo erevese na m'en fou mais non pardon nani ayebisi yo nga na bala ko divorce ya théâtre Yves olingo banda ya poza kauma bo pekse Yves nandeni est-ce que tobeta masolo oyo ngo bandana kasi nayebisi oyoka naza femme libre je suis libre mais naza divorce à nini procédure à nini papa owapi papa biso na kisensu niko mbali naza na mobali te na bala te bana na botama if yo lukanga ba problème napesi mobali nanga place otanga bambote ebele je t'aime mon amour mobali nanga aza bombo général major nazala na ye kaka général major ya na otokisaka en tout cas koloba bongo te basemete nanga baotala bino bato bajournaliste ya bato maboke bobomaka mabala bato
oyo ezali eza bafantaisie ti ive nasala nini na vi nanga mwa mobali oyo naloba Voilà, ça va sur le biseau. Alors, les gens qui ont caméra ou sur la parce que déjà au conseil qui ont biseau voilà. Alors, na o ekomeli s'il faut que ça ait conseil, s'il faut sur un aïe le coup d'andeko. Où est-il? bon napesi président Didier Nzau président bachangeur tout na ville apesi oyo bambote ebele président nga naloba komona bakokolo ya bakokolo na yo génération mpo bolamu no eleki ebele mikolo toya na livraison pa mama ani motema ya boss de god nare fulu aveni mapezo na bandal donc oyo eza important mama chéri nazali na losambo napesi mama marie jeanne loatunda motema ya papa maurice mama bijou bwetu na poto nani susu président andi luka ngoi président ya moamba mobimba bomoko les 30 ça va péter de inda ça va inda bana moamba tozali voilà alors dégonoshi azoya pour lobi ya jour lobi eza jeudi nazala na mabondeli banda ntongo ti pokwa tokokutana kaka aoya ti tozala naye tomona voilà nina tuna question moko lelo bafani ebele batunanina mpona ndeko na biso irene buibui à ce moment maman irene senti les années oui ya buye irene kwanda aza na point noir baza na mama ida baza na frère na biso azalaka na brazzaville babon séjour kuna na ponton boyelanga bacrevette tosololai na ye baza donc babon séjour oza bien abinanga la reine bino bovoyageaka te bovandika mitali bino nga aza kolukaluka na nga oyakama nanga depuis mangwau na njili donc aza bien santé eza bien nzambe azobatela mais par rapport à misu na ye est-ce que tokoba sikoyo ça va nzambe asali mwa évolution ezali bien ndenge nini nzambe asali parce que soki mutu déjà alongwe kisasa akati ngambo seke aza bien soki azalaki bien te tonga toke etale na hôpital aza bien par rapport à misu est-ce que komomona mwa bien ou bien ezopromettre ke lobi mpenza emonana nango amonana ye te banéglige te makambo nyonso te eza ya koloba te na télévision bavideo basungaka ye bato ebele tozalaka na biso ye moko boye mpe boye moninga azwi problème bosungi kotoli eti so moninga azwi problème mpenza toyaka mais kizabolo mpenza eza na théâtre kizabolo mpenza onga na oyebi soki ndoki eza ti nga nalingi naleka ive te ive balingi aleka nga te tootutana na mutu mosu omona ive mpenza nde aza na simba yanga mpe funa ke kosimba na mwa ive na ketch nga mpe nasombi ketch funa leka ye donc bosala course amona mama moko boye bokomaki piste na nganga moko boye ya kasavu te babaki nini ngiongi jour nakenda ya Teresa nakenda ta ya Teresa balakisinga papa ngo akufa i Paris papa erenyaka ye papa ngo epuis papa ngo mpenza abandaki kotanga bakombo ya bato bandoke kuna ezalaki na comédie monde andomema ba théâtre yo ana chika Teresa aza kitoko yano des abakuku aza kitoko moko mais abelaki sava no ebongo ando belabela kaka abiki ti oui ye nga abika te te abiki mpenza abiki azotambola aza hôpital te azotambola oke wenze aza bien voilà maintenant
projecteur en ligne nous sommes à théâtre nous sommes au Yobani na bomwana jeunesse nyonso lelo komi mama nous projecter nini nous penser na nini nous sommes à théâtre kasi yango kaka tosala ti kale ba projet d'avenir ya bien oyo nous résoudre la paix pour faire évoluer tout na yo mais kasi yango naosala kaka ti bando bandaki donc l'évolution évolution eza te nde nini yo ozomona évolution eza te seke oza aveugle tozomona wana miso ya kindoki parce que bato baa na miso ya nzambe bamona ke mosala ezosalama na etat de la grâce artiste comédienne po bana makambo eske na groupe na bango na makambo nga na makambo ya nzambe oyo enzulukaka te obi nga na makambo ya nzambe nga nayebi ndako ya nganga te banda na banda mosala oyo ya te toma makambo osala lelo nga asi nasala yango bachampagne oyo bazomela yango lelo nga asi namela yango mpe nalingaka yango mpe te donc balolendo bazosala lelo nasala yango nasalaki bomwasi mabutu ya kisi te ya concurrence te ke nazwi mbongo boye nasombi voiture nazwi mbongo boye nasombi babiju ya minene ya mikie te ya biju mpe nde ezalaka biju ya lelo kute koma mama nzanda nasalela yango matalana te ozolanda opwani te biso auta mpa mangu auti bana ngadele na mangu au na obandaka na mayalosi awa sekle mayalosi oyo ngati ekanganga pwani biso toyebi tokoli na spectacle biso oyo biso ti ekanganga papa wani kasi naobeta masolo ya lelo naza lelo biju la reine omoninga nini eske na bebi kasi yango nalobi eske na nzuluki eske na bebi nabebi te eske naza don naobetela lelo don omamamba kala lelo naosala nakomona yango ekoma leti monotoni alors omoni natala video moko boye babandi bakoti bayebisi mwasi wana apesa biju mobali nasombelaki opesa boye mwasi akamu eza nini ka ndenge azala soki azwi mobali napesi ye mbongo asalaire alekisi yango atiango na stati atiango na bareseau sociaux soki azokamu eske moto asignale to yo moko ozobomba vi na yo te omoni vi ya lelo donc mutu mosusu osala likambo nde baloba moto abatami aleki yo na mayele parce que monde oyo toza nango eza mabe ya mabe oyo kompendeke non nakesimbaki sipo iva kufa naboma ive azalaka te mpo eloko moko mpe toweleli te naosepeyaka na présence ya ive te toloba mpenza ko mabe ezali so mabe ezali babomba yango te balobaka tobongwana ntango mpenza baomona mpenza ke non mutu bo akufi bato babimi mpenza babike ive mutu abomi ye moko akufi babike ive mutu abomi ye nayebi te soki bato bakotelako bando kotela lisusu mais bolingo yango esenga bino unité zonga ndenge ezalaka kala à travers bafilme na bino ezonga nde nini toza na okutani mo appelle moi na ezonga nde nini biso tosala théâtre magnéto epuis eyeba cd siko toye na ndenge ya android epuis youtube mutu nyonso to azolinga imagine nga na chaîne mutu nyonso tokoma na tv siko omonake ive aleki nga mpe fo nasala nini effort nga kuba esanga nasomba soki babigudi oyo bosomba wana banini barobo nabi nakobooste te si ekoya mpo na booste mpo naleka ive mais ive toyebi nde nini akomeli te parce que ive atiaka bafilme chaque jour ozomona donc mabe ezali mais soki bolobi kosangana na bino ezaka bino moko koma kobangana parce qu'à l'époque nayebi bien la reine azalaki mpe elamba na ye apesi ndeko kingandi alati elamba mpe ya ndeko kingandi kozuka reine alati maputa opakoli eloko boye olati meme na batournage banda kosala yango mais lelo ezalaka susu te parce que bokoma kobangana à l'époque mpe bakisi ezalaki nango ezalaki ndenge eza lelo nayebi sio mabe ezalaka mais lelo TikTok bana monde te mabe bana monde te lelo mabe
Bongo betala musinjo. ebanda kala mamba mosinzo Android ezalaka te moye to revesa yango ezala te mais lokomi mutu nga pozala die esoba isanga bi ateyanga jour na ke toketala ye adomoni lelo nalobi eza nde moti po bangai oyo nazwa basuspension na lisboy fort mais okende na antenne bachef wana lokola bayebanga nazala mwa moke nakoli na antenne bazosengela nga pardon donc TV eza kaka moko mais lelo soki opesi mwa suspension abi telefone nanga eza ye moko mosala babiloko na ye kofinga kosala boye kosala boye alongo akoti na groupe mosusu surtout ka so aza ne kaka atiaka ne makeup kitoko bakabeli yango mpe esopana nango aba fi ya likolo pepele lelo nalobi ya nde mo te ya lelo mpenza aussi mwana lelo en tout cas ozomona te kuna na matanga est-ce que ozaki ta kobenga pe ya osona ye en tout cas lokuta mabe te naya koyeba ngo kaka lobi nde panzaka layebisanga no il faut mponga bagroupe tema bato mosusu batindatinda bamakambo ebele donc na bagroupe wana toyokaka masumu na antpc na biso toyokaka posa masumu elombe cg oxygène mo mpe honorable Ramsès ozomona mais okofana no mpe bokoti no mpe te taka mikolo baraison mpe nde ekomi nango mabe naya koyeba ngo kaka lobi na maloba nde ye joni abike no dimanche nde bakokunda adia bon tokende kaka jour ya enterrement voilà tokomi na suka tokomisula mena na bandeko batala biso oyo baza mpo bafani na yo baopelinga mosala osalaka osi na bambeki oyo bazobanda mosala lelo il faut conseiller bango yeli conseil mingi totalaka moi mabe univers oyo bandeko bazolanda bandeki bayasi bakopeka makombino baya baosala te omoni biso pardon s'il vous plaît non omoni biso so tobebisaki me bango balingi baya te lokola biso tosalaki makambo bien yango bayaki siko bango nde siko batala no baosala bien parce que conseil eza te bapekisaka motu ake wenze alingi akende wenze mais oyo aki asombi ayoki elengi yango opekiseli eti nini papa conseil eza te mutu nyonso aza Jérémie alobaka nini aza adulte adulte bapekisaka ye te yaya Yves kotuna nga maamba conseil te message mpona bandeko baotala biso ezali eloko malamu pesa message bandeko baotala biso nasusi na aspect fraternité moamba bomoko organise un barbecue le 30 juin 2026 à 13h na kati ya fikini wana tozala ebele ezali juste présentation ya siège social oyo na kati ya fikini soki olingi juste bikapi omona une grande salle eza na kati wana na première porte na kati ya fikini alors bozala wana avec le président Arti Luka Ngoi kata fumbwa fo sukisaka kata fumbwa badepute baono député nyonso ndeko nyonso tu ya 5 communes donc ezala juste mpona 5 communes ya moamba oyo toyebi nga balimete bamateriel ye ya somo materiel eza wana akokabola yango mpenza na bacommune nyonso papa mama tinda bana na bino formation eza gratuite donc oye wana esthétique eza ya ofele oye informatique ya ofele auto-école ya ofele mécanique ya ofele et puis formation nyonso tout en général eza nyonso ofele avec le président Arti Luka Ngoi kata fumbwa kaka ya aspect fraternité moamba bomoko avec le président Arti Luka Ngoi tozala wana kata fumbwa otasuka tozokata bino na moamba bobouge te yaya onga président na moamba nono et puis so otali président Arti Luka Ngoi obi non oyo mpe ya bakela epa nzambe donc nzambe mpenza atindi ye na moamba aye mpe ya kosunga peuple congolais
Aza pembe, motema pembe. Babi tel cœur, tel visage. Non, 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 président. Voilà, la petite émission. Mot et puis un mot n'a pas de boîte à la puce et puis mbote. Les aïeux comme là, ceux qui paient numéro aux aïeux, on fait ça, on fait ci. Il y a des papas à la puce. Papa n'a pas si mbote belé. Papa est bien naza. Oui, chose à mobile. Pour se comprendre dans la bino. Ayebi musalo salaka. Et puis mobile faut tanga. Mobile faut ça na maturité. Ndebo oumé. So mobile atanga te moi si azana moi ça okotanga na été mais azana moi bo moto mais mobile atangi azo sunga moi si na ye. Ezala bien. On comprendre pe musala na ye. Non, exact que non pour vendre bien parce que bi que moi si nanga ke musala akozonga. Que non moi ça bimi yo mo kanza ba hotel ezala na Kasavubu on compte chez Major moi eloko eleki ya mbangu mbangu donc oza evanda te donc veut dire napesi ya te oza mbota bambote ebele président Kauma merci pour tout donc wana mwana ngai liboso donc toujours donc napesi nazo recruter mama papa yaya leki boya na groupe cher groupe ya mama ya bino bijou la reine toza pa major na Bosobolo Birmanie chaque mercredi de 9h à 15h boya ebele yo mto otalanga ya kokota na film masika ya kokota na film masika o tozo bungisa et puis tozo leka na numérique télévision chaque jeudi na 20h rediffusion samedi na 8h30 wana napesi papa na biso Kibambi Chito bambote ebele madame Kiki Kibambi bambote madame bienvenue Philemon Nzau Manzaka Mankoi Blaise Kintala en tout cas nalingaka bino mingi Divan Kilmal mon fils Dorcas donc napesi no bambote ebele vraiment Dimi Kanku na Turquie napesi no bambote ebele voilà président Adi Luka Ngoi Moamba Bomoko donc tokutana les 30 à partir de 13h na fiki wana na lemba ba surprise ezebele boyo okutana na ba mission na bino bolingaka o bayemba kitoko président Adi Luka Ngoi aza vraiment pona mutu nyonso ya ndenga mabete quoi. Président Adi Luka Ngoi Kata Fumbwa. Aspect fraternité, bon, comment on va? Toujours, veut dire président Adi Luka Ngoi, veut dire Kata Fumbwa, Kata Bango. Événement ça, le 30 juin 2026. À ne pas rater, à ne pas manquer. Papa, maman, aussi la bande en a dit non, la formation est là, il y a pas payé. Asbel, fraternité, pour moi, on va toujours, bon, moi, pour vous dire, et ça, dans 5 communes, Matriki, Limité, Lemba, Ngaba, Kiseso, la formation, et Zébélé, et ça, il y a au filet. Voilà, pour vous dire, le 30 juin, tout ça, la première barbecue, et ça, juste, na Fikin, juste la première porte, ce qu'on dit à la trafic. Tout ça, on a de 13h jusqu'à 18h, barbecue, voilà, à ne pas manquer. Bana betu wa muti nsansi mema ndinyezi kupe kutigwa malabu kunkale bini njinu bidishi lwai bidishi ofele kata yuko kuna kutoga ofele lwai tena njinu ensemble. Venez nombreux, moi je serai là pour les formations. Pour être écouté dans la société, il faut toujours travailler. Merci beaucoup. Papa, maman, hatutoka kuopia na ukazio leo kufikiria babuka na singa bana baya baya kuyeto ndeti ngazi nyo nzongo nazona kuna esthétique yango nde avenir nanga ya lo fi na lokola ngai alors ovanda ndida pi po hésiter te boya lokola ngai nde na yekoye kwa coupe petit. Le 30 juin 2026 na Fiki à 13h avec président Adi Luka Ngoi Kata Fumbwa.
Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo. Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Nzamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu. Alléluia. Yesu azana bomwe. Kombama na yo Jésus. Kombama. Chirubu. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Napena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga yo Longisanga Yesu Yesu. Longisanga Yesu Yesu. Longisanga Yesu Yesu. Longisanga yo Merci Jésus. Nalemi bia bisenga senga sanga lole. Nalemi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalemi bia bisenga senga sanga lole ye. Lokota nga Yesu Yesu. Lokota nga Yesu Yesu. Lokota nga Jésus kotika nga ite. Lokota nga yo tombola nga Yesu Yesu. Tombola nga Yesu Yesu. Tombola nga yo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga.
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga mpona sambela soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina moye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba londa ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo waki bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe